kozana mwasi na ndako mutu musu ninga za na musu bakwiti na sala ka senta mwana batu baya otikele mwasi na ndako azana mwasi na ndako eza makambo rien à voir lelo batu lokola ba papier presse baza batu na ba zuite na vie omoni batu lokola ba mususu wana libomune na yeba ande kombone voilà kombone kima pampa mais yaza porte parole puis ya mouvement yaza porte parole baza bato yo to tchaba bango neti moi ba réserve que so un jour biso to zate bango ba ko remplacer biso ba profiter zage beze belé na maison mais bango bazo profiter te pour musu aza mutakwiti mutamasanga mbongo nyoso kena na masanga mususu aza na tikala ne ba mitakala pampa na ba réseaux sociaux zo compado eza ba biloko zo sentir que bazande eza question organisation omoni biso ba 140 na bandi zo ba mbongo to bandi zo ba opportunité we rapesa biso mutu na mutu s'organiser ki seloye après na nde na yo ka salaki jemo akosi babogele mbaso parole bania soso te abio yo nem to bogela ki des ania soso parole nia soso nia soso nani ya kombe siko ça le roi chocolat na image et malroi mbaso mais mbaso te eza pas banda ko senga eza mensonge biso to moni na ngwa zo et a parole nie eza nie a parole nie na likolo swazo ko ces mbaso po ba pesa ke ba mbongo ça ce sont des banditisme forcé. Congo Artissimo. Chers téléspectateurs, vous êtes la bienvenue dans cette émission culturelle, une émission qui fait en sorte de promouvoir les artistes de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Je suis aujourd'hui dans la commune de Bandalungwa, précisément sur l'avenue Konzo. C'est là où nous sommes venus rendre visite à un des étoiles montantes de la musique congolaise et puis pourquoi pas un grand porte-parole de la place, parce qu'aujourd'hui nous allons vraiment avoir les éclaircissements par rapport à sa position. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes avec Sankara de Kunta Wewa, que je dis déjà bonjour Sankara, et puis merci de nous avoir reçus chez toi à la maison, Sankara de Kunta Wewa. Ouais, merci Jansi Luonda, en tout cas. Santé, ouais, santé bien, bonne année. Bonne année. Na batunyo so bazolanda biso, surtout vraiment na pesi bonne année na mokonza mboka chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, son excellence, parce que azo sala trop. Et puis Maman Denise Nyakero na pesi vraiment bonne année, na pesi bonne année na Fanichis Mangaya, Fanichis Sekedi, la fille aînée à président de la République. David Mangaya, n'a pas vraiment bonne année. Et puis Cédric Lungu, le DG Cédric Lumbu, Babi Biso Lemba. Cédric Lungu, Biso de Lemba. Moutema mala, moi, Cédric Lungu, Zoa bonne année na yo. Et puis DG Serge Ntikoum, tu peux bonne année. Anderson Yimbi, Batunyoso, ya Théo Zambota. Ya Théo Zambota, en tout cas, Maître Cicero Bakumba. La Pessimbote et puis Axen King au renfort sécurité. Wanezagi pona repesa bawe abiso ba bonne année et puis président abiso ba célibataire Abed Achour. La pesi vraiment ba bonne année. En tout cas merci na Nino Mavwemba, merci na Enoch Bungudi, merci na Serge Mankoka. Donc voilà, et puis Africa TV, merci na Ndeboyo rendre nga visite na Katsandaku, merci. OK, Sankara de Kunta, toi na posa na toyeba ba fête les ki na ndeni Noël, bonne année et les qui on a ba condition nini na ba moment nini, est-ce que vous avez qui na kin, tous aki na province, tous aki Liban na mboka? Bon, nazaki en cheval, nazaki na Paris, en même temps nazalaki pe na Kinshasa, en même temps na voyager peu trop, donc voilà. Il y a un moni na ba non, en tout cas Noël temps on a eu na Kin, bonne année pe na Kinshasa, mais en tout cas il est bien dans l'ensemble, il est vraiment bien, voilà, mais bon. Sauf quand on zala ba makampe zanga te hein, ba na basuka ba année avant ba bonne année. Na zoki pe ba makambe belé o ezaki ba na bato ba kufi na ba famille makambo tellement belé ya makasi, donc ezaki vraiment facilité, ezaki vraiment difficile pour nanga, mais après makambo tout lelo eleki nango bien et puis donc voilà, mais ça va. S'il faut ça la bilan, il y a année 2021, bilan na yo est positif ou négatif? So mutalobika positif à Kosi, so mutalobika négatif à Kosi, wana izwaka tout le monde. Tous na deux bilans. Donc bilan négatif est raté, na bilan positif. Donc ça positif est à la 90%, toi ils en assez à 90%. En tout cas on a ça à 90% parce que positivement na sepelaki parce que na sali ba makambu bien ou na ba don humanitaire na sala par rapport à bande ko na biso ba
handicapé et puis to aider bato belé pe tout ça ba personnes vulnérables en tout cas kala mingi te nanga réaliser ba rêve nango fona sala école de formation ba handicapé fona sala resto de cœur na contactaki na yebi ke makamno so ezala vraiment bien bobika Sankara fondation te ONG te lo mote mais na compte ka charité to edara bato bande kona biso ezake to ko sunga bango elonga na solité plus na discrimination ya on a solo bande bato ba les peuples d'abord ngabi les handicapés d'abord il faut que sunga ba handicapé il faut que futa ba handicapé il faut que yeba école ba handicapé fezala il faut bana ba handicapé bazala bien ba loka ba militaire o ko nde o monaka ba soldat il faut bana bango bazala bien basi na bazala bien ndemo pe ba handicapé il faut bana bazala bien basi na bango bazala bien bango mo pe bazala bien handicapé Congo ezaka il faut bando senga to on a besoin te handicapé bando senga to on a besoin l'état vraiment et s'occuper vraiment na handicapé parce que lelo na minute handicap mutum so abota handicapé te moko zongo pe na accident ozo pe na makambe belebele yango moni nga na soutenir plus bande ko na biso ba baba ba surmiwe na soutenir plus bande ko na biso ba aveugle na soutenir plus bande ko na biso ba mwela yango wana donc o eza vraiment na côté positif et ça la bien na zoki visite vraiment ya ba fondation belé ko zonga lokwa ba yebi ke na sala ba action na humanitaire chaque samedi na boulevard devant l'Iverte. En tout cas baté belé ba yaki lokwa ba fondation Billy yaki na ba vélo na yeto distribuer qui pas de qu'on a besoin handicapé et puis moi ya son excellence ya président Liboso Fanny Tshisekedi aki pe ko assister nga pesa nga ba don en tout cas merci na Fanny Tshisekedi merci na David Mangaya et puis nazo pas assistance à Bedachou nazo assistance à ya Théo Zambota nazo assistance à Cédric Lungu le DG Cédric Lungu mutema malamu mutazo bongisa lemba bien en tout cas sanka makambo sala geza bien et puis nazo pas assistance à DG Serge Ntikum Jeff Bokungulu en tout cas wana côté positif nga na mona yango plus côté wana et puis na ndenge ba voyager les cas qui à Paris à États-Unis et les cas qui sont bien et puis ba na ngande bazawana en tout cas année prochaine Samantha Monique azo aux États-Unis kotanga ils ont déjà côté positif bon côté négatif en tout cas nazwa qui vraiment ba coup ebelé à makasi ba to ba kufi et puis ngai mo pene na boy en tout cas nazwa ki ba séparation ya couple hein donc na mona ima mebele o eza vraiment vie privée mais moi na lobezate lelo Sankara de kuta célibataire mais en tout cas ezaki vraiment eloko moko parmi ba biloko yo et kangai ngai vraiment donc nazwa ko ya makasi donc par rapport à vie amoureuse hein voilà mais kenai vraiment mabe makasi mais en tout cas sikonde ça li vraiment bien loko ande zalaka bonne année yende biso to kana bonne année to bike ba tutu zaka année on mona pe mso année on ngana uzala te mazane ka ba année nyoso aho ezaka nde zaka l'homme propose des dispositions en tout cas il est bien ba tutu ba sepel makasi mais lelo en tout cas bambwa na ngai pe to fetaki na bango il est bien. Merci Sankara de Kunta. Nous avançons, chers téléspectateurs, affectueusement. Je veux dire un grand salutation à celui qui est scotché connecté sur cette émission. Didier Max, merci pour vos soutiens, c'est très important. Et puis, sans oublier tonton Clovis Fimpa. Sankara de Kunta, Likanisi, Yako Ede, Yako Sungaba handicapé. Motivation ne utaki wapi, qu'est-ce qui s'est passé tu habité et utaki na famille na yomoko au sala qui songe rêve dans si bêtement directement au ciblé ba handicapé nini oyo est motivé bon ça va passer à sozo le gala boulevard au moni batondi belé o le gala bossa pa di peuple mo batondi belé ozo les gars msuba weekend au moni fo banda kosenga bambongo na ba boutique na ba alimentation na banini biloko wana nyoso na talaki et puis nande tokenda ba poto ngabi maintenant ezala te et puis ezali loko babota mana wa ko kabeza éducation banda po kende poto kala pourquoi penser yango kaka na bani 2021 on s'est imposé vraiment na makambo wana ya banda salon depuis kala mais sauf que zaki bablo mo na salon na ninga visibilité te hein mais lelo soto salon ninga visibilité pour na laksa batu musuke ezateka faut postuler pour aider bande kona ezateka kina ba moment mo élection de faut luko aider bande kopo na unité biso to salon na sens que bande kona biso vraiment baza vraiment dans les besoins baza vraiment ko souffrir so tali bango mo na mutu na mutana makamba zoloba à part koza ba handicapé no mona ke bazana banda coûter bana ba problème ba social bana ba problème ya ba bana ba problème ba école bana ba problème ba santé makambo eza tellement belé
tant na yeki wana moni pe tant nzamba pesaka mission pesaka pe na provision donc ezaka Saint Esprit mutu et le bain nanga vraiment en tout cas bandeko nde bazana fo sunga bandeko ya moto zaki na choité et sali qui vraiment tokendaka vers bandeko soki moi muke to sanango soki pe na ba relation nanga na zaka nango mona pe ba mo eloko monani na ye na pesi bango mais en tout cas ezelo vraiment oh ngaika te mais en tout cas ba tout faut ba salango parce qu'il faut aider vraiment les personnes au bazar vraiment faible. Ok, Sankara Dekunta, nous avançons avec vous parce que initiative nous encourageons, c'est très important d'aider les personnes démunies, c'est une manière de mettre aussi la main dans la pâte, c'est très important. Si vous avez besoin aussi de contribuer à l'initiative de Sankara Dekunta, n'hésitez pas, contribuer, c'est très important. Sankara Dekunta, namaramo nyoso sala, eza avec bit lucratif, tous à 100 bit lucratif, intérêt na yo, eza vraiment nini. L'objectif na yo eza nini? Est-ce que ils en a battu parce que il y a cela au baoloba que non derrière Sankara ezali na bateau bazocha ba moyen wana on a pré-campagne déjà vous avez aussi la bonne campagne donc tout ça s'il faut être limpide na bateau baotala yo qu'est-ce que vous loba na question na poser bon ils a 100 bits ils a vraiment 100 bits et ça juste que les lofo sungara bandeko na biso et puis ngandi na bona na mutu mote o makama campagne o makama ni pona bandiango eumeli suivre ma batan ezaka sauf quand des ala que toi ba être humain s'il faut sunga bandeko na biso faut sunga bandeko na biso mais ça pe na batu mote que o ba chef na paquet boire non ça plus bandeko na biso ba diaspora des ala biso mo lokwa mukie soke monani ba sunga to réaliser bangambe bele tout ça la batu ba boutique tout ça li batu ba magasin to c'est dessus bato bandaku donc to somelo bato ba moto to réaliser vraiment ba rêve moi belé après nande to akozwa idée qui en tout cas to zora babiloko to zo pesa bandeko tout ça donc biso to ba tout cas été que na saka bandeko ezateka po au postuler nde po sala bolamu donc bolamu ezeloko erebundela biso même tina mbete hôpital déjà babilo monga na oyo elaka so pena na ndinga bit na oyo elaka bokonza likolo OK bokonza likolo nde yango esala vraiment que nyonso keleka mais liloba nzambe keleka te bolamu pe keleka te yango mo to sa bolamu pour lobby ezavme loko erebundela biso de génération à génération donc voilà question curiosité s'il faut vous demander vous aurez la partie politique pe vous appelez mutu ya parti politique mo boeza que autorité morale azali bon nana na parti politique te mais biso to koli na nenga lupangwa na nenga palin to koli vraiment que en tout cas bato IDPS biso bina bata IDPS na ndenge bina parti au pouvoir bon avant pouvoir biso da bato to marcha donc to marcha penza c'est papa Etienne Tshisekedi azali biso za na biso te ke za ndako na biso chez biso so côté za Vita Club chez biso so côté za IDPS donc pas ils vraiment IDPS eza parti aujourd'hui tous bénéficier non non bénéficier ne lo monte za kande bato mso za kamso sepela na Renaissance o sepela na Imana o sepela na Wera o sepela na Jibe o sepela na Kofi o sepela na Sanswana mais na ndenge te ke mso tendance mo non mais na ba relation wana ba Jean-Marc Kabundu wa Kabundu maître nageur o ezake to solara bien et puis CG Augustin Kabuya to solara bien et puis maître Peter Kazadi batebele o ezavement to solara bien et puis Fanny Chismangaya donc mais en tout cas tendance ezate mais sauf cas qui est en tout cas biso déjà dans le sang penando mona pena que le peuple d'abord donc IDPS viva mais na ndenge que wanto eba goûter que IDPS est au pouvoir ezaka chez biso so côté en tout cas Vita Club so côté en tout cas IDPS ça c'est là ndenge bandako ezalaki bandako mso kende pe boye bataboye bandako mso bataboye mais biso bena tendance ya kinewa. OK Sankara nous avançons avec vous parce que on est aquí côté ba œuvre na yo ndenge ozali ko aider mais il y a aussi de questions ba mituna à part nano kozala quinoa pourquoi pas aussi bandeko ope bana village natal province na yo natal aux appels kanisi peut-être ko sunga pe ba handicapé baza koto kuna na ebité so likanisi wana au penser pe déjà na oui na pensa inango netinga na vraiment natif ya ba Congo Mbanzangongo biso to bandibo Congo central to bandibo Mbanzangongo o lelo na minute vraiment nazotala peut-être fona sala tika vraiment le moi bien na bula orphelinat moko na ba Congo central na ba idée vraiment ba centre de formation pe na ba Congo central mais zaka Congo central tonné des Congolais il faut le revenir à la Mobimba
nde ba projet toza nango awa ezaka ya kisasa te nde na bafona sala. La charité bien ordonnée commence par soi. Voilà, donc par soi même na bandana na kisasa po biso to abana bata ba province nante. Kinshasa pe la province, donc eza vona to bana na Kinshasa po to kolia to botamiawa. Mais en tout cas mbanzango pe to ya, ba Congo mobimba to ya, bandundu to ya, Équateur, Est kuna ba Goma, ba Lubumbashi partout to ya, mais zaka kiloko tozoluka na ndenge nini ya s'en sortir. Moni soutien makasi na ezati. Soutien makasi na ezati omoni lelo bakonze belé rappel msupe ko pe rendez-vous kebo ba yambi opete omoni pe ba moni ba o voyou ba te belé omoni lelo na komo senga route en tout cas soki remaniement ezala en tout cas chef de l'état vraiment falongola ba te belé parce que bazo kende vers peuple té c'est que yopé oza parmi bato balingi remaniement ezala en tout cas faut remaniement ezala parce que lelo tozana ba warion balongo en tout cas ba temps eza mukie ezo senga vraiment bato oyo ba oza pena compétent baya basala pona pasi ya population moni lelo bate belé bonana ngoyo bate belé ba blekisa on a ba pasi makasi so totali par rapport à makambo ya santé moni bena bate belé ba souffrir to na ba hôpitaux vraiment te l'école go to chance chef de l'état tchaki gratuité ozo mona deux ba biloko vraiment faut même gratuité tina ba santé gratuité na makambo belé donc biso to peuple de so to comme lobate biso lelo na minute to za ba leader d'opinion oh ils ont vraiment que ba chege ba yokaka ba te belé ba yokaka do ils ont senga ke faut makambe belé même temps tout le monde ba jeune ba koma ki ko taper na ba bloka ba bomber ba bloquer belé ça bien te donc il faut yeb ça jeune qui en tout cas aux années en avenir tout ce qui est makambo ba kwiti botika ngo do bolanda na no soit so classe T formation te lo mo ko ezala vraiment bien aux hommes mais en tout cas tout ça pour en tout cas faut remanier ça là parce que lelo so total ba ministère et beleza ka ba étiquette on a même sous ministère affaires sociales tout monde a honte ministère mo so ya boy tout monde a honte tout monde a regardé ti ba vena so ba modéron timba ozo sentir que na tourisme vraiment zo bunda batu bazia o bazo bunda bazali ba Didier Boudimbu son excellence tout monde ba Didier Manzenga bazo bunda to zo mona ba Yves Mbokulu. Voilà, bah Yves Mbokulu deux fois et puis voilà. Nous avançons. Dans le sport, on a Serge Konde Oyo, Azobunda Makasi. Serge Konde Azobunda Makasi et puis Gimboyo, Guy Luandomboyo, en tout cas. Baleine. Azobunda vraiment bien, Baleine et puis Jean-Pierre Liaou. Il est pas Azobunda bien. Donc, on a besoin de bateau, Azobunda bien. Tu as besoin pour chef de l'état ou ça te alanda peu émission. Ayoka un peu biso. Donc bateau ka ça pour ayoka faut la ta veste mon cravate lobby français belete. Chef de l'état tala un peu marambo. Na zui juste parti au lobby bateau belé à la rosure rendez-vous na bomba kondié belé au mona po ba yambayo contre temps izoami. C'est une question ngeza bo. Tant yo kendaka. Aucune tant que personne physique, toute personne morale. Parce que nous habitons dans la fondation, tous dans l'association, tous dans l'endénini. Donc est-ce que le document est déjà complet? Bah tout ça qui n'a pas monté. Parce que yamba biso avant ma réunion, so yamba pe téléphone, to liara to melara. Voilà parce que yamba tant que personne physique. Si comme il y a personne morale. Non, baza document. Biso ta peuple. Est-ce que peuple ne se fait document? Maman do te kanguba na kwe boko yoka ete. Maman do te kamalewa boko yoka ete. Jeune morning azana mso azo créer moi ba sapatu na ya za coordonner boko yoka ete. Jeune mo bo azo bongisa moi ba radio ba TV ba nezo senga moi ba matériel boko yoka ete. Non, rien à voir parce que on est à tout bongisa ngo personne ni personne non. Peuple aza wana pona bakonzi ba yoka peuple. Bakonzi bazana pona population. Donc population za wana lelo na minute ya ngomba tutu ba rendez-vous na 2023. Siko lelo na vision chef de l'état nenga za na besoin bongisa mboko yo. Makasi boye ezo senga entourage za la bien. Ezo senga vraiment bateau nyonso bazala wana tout faut ba aider chef de l'état. Ezo senga gouvernement il faut zalana près à population. Donc tous ate que on non to banda tout na droit au loba. Biso nde to abo to za bateau yo il faut to loba po biso to bateau population e sara biso. Mboko yo to ebité mboko yo vraiment donc biso to zu occasion net sa mission munene boye ya yo vraiment boye faut mettre expliquer pe mukili et comprendre parce que biso lo na minute faut pas utiliser bateau lo ba biso pour toujours que oui to kende vers bateau peno pour ba diminuer to kende vers ba personne vulnérable to kende vers population da pena boye ya on na lelo ngala comment senga audience na chef de l'état
faut yamba Sankara de Kouta na expliquer faut Maman Denise Nyakero yamba biso ba Sagato expliquer bango eza magie te mais eloko yo to yebi ke bango ba yoka population. S'il faut chef de l'État yamba yo to Maman Denise Nyakero affectueusement je vous salue. Likanisi na yo ekozala nanu nini ba oyi bango papa bato bakana ba projet te so na lobby on kaka bu ba komi on akaye mo we bango ba keneti bango ba créer biso da bato fo bina toye ba yambi biso to lobby pe parce que makambeze belé na mboko oyo ya kosala oza 2022 zela ko mona 2022 bato belé ba luka ba sala penza na niveau mo po ba préparer campagne en 2023 mais nzoka population za na besoin makamade population za na besoin makamba solo osoko pardon lelo so na bando bimisa makambe belawa bato balwa bina tu as appelé conseiller chef de l'État et on a bon bien. C'est très bien, bonne idée Sankara de Kunta, toujours avancer parce que Tolingato chité na rubrique tout ça na siko na yo par rapport à des mini par rapport à initiative na yo Sankara de Kunta jusqu'aux na fondation association aux en fait les années. Il y a ba œuvre charité non na sala structure mon côté que fondation ONG non rien. Ils ont yomoko Sankara de Kunta. Nada ngamo Sankara de Kunta na sa ba œuvre charité. Secrétaire azate. Rien, tout cas na sa ba œuvre charité. Batu bayaka pe vers nga po ba mona déjà na page nanga Sankara de Kunta officiel page où eza vraiment na ba diaspora partout na plus de 400 000 personnes na 400 page. Donc na za tellement influenceur oyo zaki tango bakaya yaka bato musute baluka Sankara te Sankara kota likambo yo bo ba so Sankara koti likambo esali bien siko tango siko ezala siko ke bande comme so eza bena batali babite to aider na no Sankara a structurer vraiment makam to aider na Sankara ezala boy c'est comme ça leo na minute yo population ezaka na besoin pe ya bato yo ba roya faire bango omoni biso to bato yo lelo na ninga mabete toi lelo ba influenceur ba leader d'opinion tout ça bato to yebi pena ke mutu problème eza nini oyo penza ya solo oya kotanga na papier te na discours to la ti cravate mais problème ya nini sur le terrain donc c'est ça le problème mais en tout cas on a structuré le côté mais avec le temps to yebi que sur le plan juridique nous en a besoin comme ndengwana po MSU Congo ils en a besoin aider biso te MSU ba structure soit libanda et go aider biso ba organisme belé donc voilà mais en tout cas sur le plan vraiment de Tolo Baka, en tout cas, si le gars les handicapés d'abord. Donc, comme appelle handicapé côté de Flévalier, handicapé côté Pullman, handicapé par Lali, handicapé Matavi, handicapé pas visa. Le total à Bango Tenet, on a mis sur mon dirait Bango va différent à Bisoto, l'équipe on est l'autre. Ok, Sankara, nous allons quitter là. Juste avant de quitter là, ma question et aux Alapeka par rapport, il y a Nengue, tout sur la Makambo, Nyonso. Tous si auto mélangeant du côté musical, est-ce que nabatu oyo salabadon s'il faut élargir aux les canicité étant que yomorope artiste organisé à ta festival tout concert morobo et pour permettre ba mécène amine ne baya ba démini wana pe baye vous saliez vraiment caritatif ou pour permettre pe ba to ba chata quelque chose tout en nom du côté musique to éviter souki di kanisi wana pe et pour ça la bien yo étant que pe artiste ba musique la suna mbongo te hein musique la suna mbongo te lelo ce qu'il faut salam solo mobo et pour na msusu et récolter moi ba mbongo na profit ba handicapé. Peut-être faut organiser un match de football. Hein. Vous comprenez, un match sous Vita Imanebeti, mais na profite ya ba surmiwe, na profite ba nini, na profite ba boy. Mais na ndenge go musique na ndenge abete loba peut-être na rozo msusu ba musique mo boy msusu na beti msusu ba lor mbongo na beti msusu ba Mike Kalambai na beti msusu ba José Nzita na beti ba mission chrétienne. Ba beti vraiment sentir que ba to sambeli na no pesa makambo spirituel et puis na suka nango to sali pena récolte de fonds o eza pena ke ba mécène ba ye goza la boye po tala ba mécène na biso de biso mona monde la musique to kana te o ya benga nani ngotika nani parce que bino la musique tant lobby musique chrétien que bu sambeli nanu et bon na musique profane avant mo banda ba concert na bino bu sambela te bon en tout cas na monango ka pa wera okay avant bandem so beta musique ou belo mona ba afuka bien sambeli ba msuna ebite non na viva bangote. OK. Nous avançons avec vous Sankara de Kunta. Aujourd'hui Tokoti 2022
Marmignon sur 2021 tout tiki. Maintenant 2022. Bana pour ça bailler ba position na yo parce que la fil d'actualité Zalio Sankara de Kunta tiki qui porte parole Sankara de Kunta a commis azo signé contrat na F victime Sankara de Kunta azo comment et pas fallu Sankara de Kunta azo qui n'est pas JB donc aujourd'hui nous sommes avec vous. S'il faut éclaircir opinion ou yozotala aussi koyo position à Sankara de Kunta sikoyo eza nini eza wapi destination pesani position nanga batuka o bayebi Sankara de Kunta wana ya Werason Sankara de Kunta maison mais yango position nanga donc na position mon côté par rapport à msusu ya ba Koko t'es pas JBZ le romo ezala vraiment impossible par rapport que biso to bato mon sac azali sala musane bien ba Roger Ngandu ba sala musana bango bien donc na roke kunate par rapport à Fali bato akolo bana bango c'est tout à fait normal parce que c'est un ami c'est mon ami d'enfance bato ba mona ngana ye ba mona ngana ba concert nde na kendaka c'est tout à fait normal bato ba kanisa pende ba kanisa mais en tout cas Fali neti Fali zate na roko t'es pas Fali pour nazala déjà na Fali nazarade na Fali nde tolobaka ke na ba tendance nyonso nde to en orchestre au mona pe msuso tuni kakolo mona par wera azalaka mso alinga fabrika alinga mso héritier alinga mso zaiko alinga mso gibinda okuta pe msu makaba azape na tendance de igo senta na tendance ngape Sankara ekuta na tendance nanga tendance nanga ezalike apa wera son roi de la forêt en tout cas na sepela na musique a Fali Poupa c'est mon ami et puis na soutenir pe héritier Watanabe parce que aza moto yo tozala na ye tozara na ye donc voilà mais rien n'empêche pas que so fabricasement abeti je peux partir hein mais na ndenge ya position en tout cas batu batika ochaka biso ke o alongwa ba vrai fan a wenge ba yebi que c'est impossible so yo betali solo a Sankara ba so tika na ezaki buzz ezaki ba campagne oyo excuse tozana ba je peux dire que ba flatter ya wenge ba flatter ya wenge moyena quelque chose ba pesa bango ba mbongo po baluka ba salir image ya Sankara ba o bazana na kinto ba o bazana libanda ya ba o bazana kata orchestre na kata awa na administration to fanatique bango nyonso bango tout sauf personne ezaka ki ba linga ba sa ba campagne moko ba salir image ya Sankara de Kunta zoka Sankara de Kunta c'est l'éclaireur Sankara de Kunta c'est l'héritier de maison mère Sankara de Kunta c'est le plus fidèle de wenge musuka maison mère Sankara de Kunta c'est l'éclaireur de Werason de lelo biso to bateau to sali maison mère to bateau yo to zalaka na wera donc to za na place to ko kendete na okende neti wapi et puis ngapo bando calculer Sankara longwe saka kese ko za mona maison mère te pour mona maison wa sabino tike za lukuta ava kuta yeba ava kuta ndima obia kanisa donc biso to bateau yo lelo Sankara de Kunta toujours permet na Werason sauf ka ke tant on a zaromona na moitié moi ba mikolo choleka par rapport ya magam nazari na onde na otolo ba tout à l'heure na otina ba séparation ma vie na ba couple na otina ba mort na ba famille na otina magam belé ça là que moi silence wana peut-être ba bazo moi ba inquiétude mais na ndenga ya wenge musique maison mais za na bateau yo ba envie ya Sankara ba na besoin un jour ba comme un peu au Kenya poto un jour ba comme patron le roi Sankara de Kunta un jour ba zope ba vie le roi biso ba Sankara mais mutuna mutana étoile na ye mutuna mutana magam na ye biso relation na zana ngo étoile na ngo jour na bota mais ande monter na batutu mais tant ba saki ba campagne na bango lelo batutu ba moni Sankara de Kunta ba moni binaga au moni ezaki lukuta donc Werason biso to ba na maison mère en tout cas ba na maison mère biso tozawana do bendele tina suka do nazana wenge musique maison depuis aux qui ba problème na yo est-ce que il y avait aussi des visites parce que yoza tout le temps la Werason est-ce que Werason vous a appelé est-ce que à rendre visite est-ce que bureau payé pour rendre visite jusque là en fait est-ce que déjà yo moro déjà zongi peu auprès il y a Werason tozara à distance est-ce que déjà OK déjà ma campagne tout ça na wera hier soir OK ouais tozaki na ye to dinaki na ye na restaurant Olivert Olivert to fandaki to déjeuner après to sololi pe makamwe belé hein to sololi belé donc tozaki na lobby en tout cas il est sur rendez-vous to coïncidence pas c'est rendez-vous coïncidence te ya ko lukanga OK ayebi ke nazala wana trop ayaki mbala mo moninga to sololi to akina nino mavwemba to fandi vraiment to sololi trop ya osakana te mais en tout cas na ba membre maison même mutu mo ayaki azate po membre maison mais bango ba envie ngai ba linga ba koma na mbongo lokwanga ba linga ba salir ngai
donc mutazalaki azate je ne crois pas parce que on a bien une position. Il y a bien docteur Pichu Muzungu. Docteur c'est bon parce que docteur ninga zawana à part maison mais azana makambo sala akota moi ba business tout ça la rapena ye. Vous comprendre mais à part wana soumettre katakata c'est bon. Nani tout le monde a lelo na moi papier prend un papier. Et wana ko compter bango te parce que bato anza. Organisé pas dans moi sinanda. Non, moi sinanda ko c'est pas dit kozana mbongo. Vous comprenez? Moi sinanda ko c'est pas dit kozana mbongo yana batanza lebele ba pe na basinanda ko. Vous comprenez? Kozana moi sinanda ko c'est pas dit kozana responsable. Kozana moi sinanda ko c'est pas dit kozana mbongo. Kozana moi sinanda ko mutu musu ninga za na msu bakwiti na sala ka senta mona bato ba ya otikele moi sinanda ko. Hala moi sinanda ko. Moi sinanda ko eza makambo rien à voir lelo batuloko ba papier le presse baza bato na bazuite na vie omoni batuloko la ba mususwana libomune na yeba ande kombone te ah voilà kombone kima pampa mais yaza porte-parole puis à mouvement yaza porte-parole te bango arozala nani yaza porte-parole te baza bato yo to tchara bango neti moi ba réserve que so un jour biso to zate bango ba ko remplacer biso omoni mais déjà ba beta na terrain te babeta na ntezaka ndenge zalaka ba intérim basala ba intérim ba king tekila ko lelo ba king bazate basala ba intérim ba didé du menene po bazate mais na ndinga logique ba te belé pena ba batu moni maison mais to abina na batanzale belé on comprend oh na ba zuité ba ko maneti ba luka ba envier ba biso mais en tout cas on ba tu yanzala bongo na na sala ke bazala nzala c'est Weranson c'est l'orchestre ou bien eza bango moko ba ko pesa bino 100 000 à chacun mutu muso amelele o masanga kwei mutu muso a s'organiser mutu muso a développer mutu muso a komi na mbongo omoni ba profiter zage eze belé na maison mais bango bazo profiter te po muso aza mutakwiti mutamasanga mbongo nyo sokena na masanga muso aza na tikala ne ba mitakala pampa na ba réseaux sociaux vous comprenez eza ba biloko zo sentir que bazande eza question organisation omoni biso ba 140 na bandi zo ba mbongo to bandi zo ba opportunité we rapesa biso mutu na mutu s'organiser ki selon ye eza ba organisation yo ne makamezala mais en tout cas voilà eza na batebele penza na maison même au boulot de Kunta je crois il y a cela un mois Tozakina Papi le Prince il a plairé en fait il a plairé Azo rencontré Abi Sankara comité na niveau afinga maman na ngai afinga mwasi na nga ke nga so na zate na ndako yene mtapesa mbongo ya wenze mwasi na nga lamba yango question na ngeza no bo relation nini oyo za nango entre Sankara de Kunta na mwasi ya Papi le Prince. Moi ça Papi le Prince là yo ba ki ozwa mbongo na yo bimisa na hôpital la maternité bon na sala ou de belé hein maramso za olobate moi ça Papi le Prince a semeki nanga Papi le Prince déjà za muto ya na ndako oyo ndo ozabo eza pa na ye aya ka fanda tranquille lelo so totali moi ça Papi le Prince respect toza nango ya ye aza mwasi oyo semeki na biso ozomona Papi le Prince azala na pe lelo ayebi binaki no so likambo yeli ngai na koluka Sankara de Kunta omoni tina bona na otozo ba provision na ndako ozomona après na nde na yo yoka asalaki jemo akosi babwakele mbaso aparoli bania soso te abiyo yo nem to bwakela ki eza nia soso aparoli nia soso nia soso na nia kombe siko esali lokwa chocolat na image ebi malokwa mbaso mais mbaso te eza po banda kosenga eza mensonge biso to moni na ngo azo te aparoli nie eza nie aparoli nie na likolo soit zo ko ces ambasso pour ba pesa ba mbongo ça ce sont des banditisme forcé donc eza ba bloko mo zo luko senga babatu mbasu ngape na ko chanie mo asoso ba ndio filminga tu ko vérifier za ngote poso ba bogela ke mbasu linga za ndinga yiba blamba bat na basinga na lemba linga za lam sundinga tika na banyonga bata ba kwiti tout ça mais na ndinga logique tu ko vérifier mutu mo habité ngala kenebe na filmer na bendi likolo eza nia soso yo bikolo mba mo bimeo na biki tala lukuta po azu batu ba mbongo c'est pas bien. Sankara de Kunta, je crois chers téléspectateurs vous êtes scotchés connectés à suivre cette émission une émission caractère socio-culturel qui fait en sorte de promouvoir les artistes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui nous sommes avec Sankara de Kunta Wewa Sankara de Kunta na nengo monaka lelo en fait parce que tout remis en 2022 nengo mona wenge maison mère ba wenge maison mère oyo kenda ba poto mbala ebele ozo continuer toujours ko kende poto na wenge musique à maison mère
wenge musique ya hier na oya na ya lelo na ya aujourd'hui, les énergies où les jeunes y a lelo bazan orchestre, est-ce que ce sont des énergies positives ou est-ce ça là que l'orchestre wenge musique est à la 90% il y aura tout bazo pesa lisusu ou bazay ko pesa te? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Bon, il faut autant la yo na misu na yo parce que yo moni nenge wenge ezotambola nenge ezaleli nenge komeleli. Qu'est-ce qui ne va pas na kati ya wenge musique? Bon, qu'est-ce qui ne va pas déjà? Musique ya kalana ya lelo za sunde morote parce que solandi bien kala toki ba poto kala tozali na ba sponsor kala tozaki na ba production tout le temps tout ça banini kala tozaki na ba mécène na mineno bazaki ko soutenir ba orchestre kala tozaki na bato ebele zo sentir na que non aza wana ayaka penda donc a miser mbongo na ye voilà bazaki ebele mais lelo droit d'auteur ezala te piraterie za na ninga ba CD lelo artiste ye moko famille produit artiste famille beti sa concert artiste fo amikoti sa studio eza ndenge moko te artiste bakenda sous potote phénomène combattant donc jamais ko comparer ba artiste akalana ya lelo poso che ba moyo zaki kala lelo to wana ba talentier oyo azape na donc yo moko ndima kutute o mona bena ke non oyo akala botika la bino batu ba lelo bazali mais lelo ezake ba soutenite baza soutenite et puis bazana énergie nyoso mais bana même motivation te parce que makamu nyoso ne zaki kala eza sous lelo ndingo wana te siko mutu muso msufo a rep même sous na monga transporter msupe azana problème moko boy fatigue mbonga olia azape na mwasi na bana eza même motivation te même énergie te ozo mona mutakala ki bena yebi bena ke non so na bimeli msusu te ate ozambota na rozwa so na bimeli ri gwenye na rozwa so na bimeli msusu Enoch Machozi ou bien Joël Sebise na rozwa mais lelo bato wana nyonso bazaka susté na ninga musique donc eza elo mo vraiment musique eza sunde monté et puis pays na bisofo baso pena batu nyonso ba ka skoke biso na ba crédit awa batu nyonso ba cha ba société ba brasserie faut ba obliger bango baso ba équipe en charge baso ba orchestre en charge baso ba biloke bele en charge ba jeune tala combien to na bango na ba province ko lobate ba concours ezalaki ya ba interscolaire to na ba concours ba biloko oyo ezako salama ke bobimisa msu mutu mo champion ti akebo ya réaliser album même so akepoto asali boy biloko wana nyonso ezaka suste lelo en tout cas loisir culture pena ndenge ezalaka pena fo ministre culture et art et faut appeler lo moko ozoko pa ba zo pena les devant loisir pena on dirait comme tel raté on moneza parmi ba biloko ezo sa pena ba phénomène kulune ya makasi lelo est-ce que ba sportif basa ya bansu ba biloko ne ba tournoi pena ke ba judoka bazobunda ba boxer bazobunda ba karatéka bazobunda biloko wana nyonso na suka nango bato ba remporter boy bato sala boy biso kala to amsu ba faka somona to sali association mo ba équipe ye komisaki na suka nango bazui coupe banini biloko wana nyonso za rasuste donc il faut mona ke pays na biso lelo to zavima do to tikalika na ba politicien ka to zoyo ka mamba politique est-ce que kala to landa politique pour loisir les assustés. Aujourd'hui aussi vous encouragez le politicien, vous courez derrière le politicien pour quémander yango zo pesa bango bazelité ko quémander te po bango pe bazaki ne lote bango ba ye za mbongo population za mbongo peuple donc to quémander te so yo senga politicien pio lo za droit na yo ils ont droit de lait ils ont droit ya maram na yo si c'est pas quémander jomo bazaki mso tangi na campus tina suka na bazaki na rien bomoni kamba mo lobi azo bando tonga ba immeuble bo comme si mbongo ezaye abotama na ngota eza mbongo la biso donc on a en plein droit que non lelo na cheva veste na kepa ministre moko a pesinga pe mbongo eza mbongo mbongo. OK, Sankara Dekouta, nous avançons parce que vous êtes l'ami de Fally Ipupa, du Cap La Merveille que je salue parce qu'il est en tournée et puis bientôt l'artiste sera à Kinshasa. Ils ont un réseaux sociaux. Nabi que yo on a Fally très bien. Ezaki, en fait, moi, on a un problème, mais en fait, incompréhension aux fanatiques par rapport à la collaboration, tout featuring, il y a Héritier Watanabe, na Fally Ipupa, na habité, nani azana posé à Muninga. Congo Artissimo. Ouais, Sankara Dekouta avec mon général Def Defao, balobi deux fois te bilambe belon des problèmes. La continue à garder up na bungi deux fois. Na so ye batte don na FCB no rien à voir.
Est-ce que Sankara Ponanga bitete pardon. Na âge nanga âge puberté là pété ma plomb. En tout cas rien à voir donc Webigaga donc Werason général Defa donc Yamakila. Bon. En tout cas, tu soutenir VO parce que Léon a minute au baba monument musique à Congo. Merci. Donc rien à voir les lois bête à via hyper ou bête à en plein air pour battre tout ba manka qui est balé là trop. Voilà. Baya se retrouver tranquille d'autres la chambre bon la mingi tabi Sankara j'ai pas beaucoup d'argent 80 000 ça va na piquer crise. Congo Artissimo. Ouais yo mo ozan likanisi ya ko sangisa ba artiste mais apparemment vous êtes contre projet à dynastie, qu'est-ce qui ne va pas babi? Oui, oui, ils ont télémé la dynastie, ils ont bois kaba jeton, tout ça. Tu bites parce que ils ont payé au titre na kata dynastie, et on a ça là, ok, tout n'est. Non, tu as télémé le logo malamu te, le logo basa idée na banga bien, tu as soutenir ango, tu as télémé la bango te, et ça, ngaku tu rien à voir na maram na bango. En tout cas, ils ont population, ils ont battu bateau c'est la bango, bas pesa bango logo bien. Ils ont bien que sangana des ils bien ngaku tu donc rien à voir na maram na bango. Donc les lots en tout cas, il s'agit quand même sous que ne basa les logo na bango lobby batu ba sepela lobby ils ont venu le remonter tika libela ils ont bien ils ont bien ils ont mabete ngana hôtel melangote na télé melangote yo peut tant que ancien ceux qui posent penze munakati ils ont mabete. Bon, c'est pas le cas parce que le projet n'a pas été abandonné dans les lots, peut-être un sous-projet en balassima. Il y aura un projet à la Coste parce que la Coste n'est pas habillée. Azara a le même projet où peut-être on va inviter Ranson, beaucoup n'a pas invité Ranson T, il y a pour inviter Ouera, pour inviter Héritier, peut-être à quoi penser il peut rejoindre Didier Lacoste. Bon, pour l'instant, la cause, ça va monter, mais pour l'instant, si on a un projet, on a un projet, on a un disque, on a mon premier amour, on a un Bebo Changawa, puis on a featuring na phénomène Sobe, on a zoemba. Bebo, moi, si je suis sur raté, mon bali qui sur raté, ma casse n'a pas fait, ma casse n'a déo. Pour tout le monde, a bassé qui toko lelo, mon apena, a télémi na fait, non, mouto à lati. Mais si on est payé no mois donc muto a sorolité. Si on tout n'est pas la banga sorolité, donc ils ont un foutement familial. Tout ça na mangambé belé puis tu as un projet suna esobe to imanzembo moko ba boma mabala ba koma ko niengrete. Ba tout ba boma mabala lo ba regretter. Banda ba bengana yena libala abetela. Donc ils ont ba biloko to sala na phénomène esobe. Kaka phénomène esobe. Esobe pour toi un projet na featuring na bengdindeye. Puis ils ont un américain moko surprise oyo lelo na na featuring mo na sali ya makasi. Donc ngamo na na ba projet na ce qui fait que moi na côté sur un projet ba ndeko nanga oyo ba sala nano ezati mais avec le temps so ngata un projet zalate so lobby muko musuba bino Sankara to monaki amsusu yaka na projet mo ezaka nzembo te yaka na projet mo amsusu to ngato sa film na oya amsusu to linga to sala ba domo ko boye na ba hôpital tout ça na oya donc eza prompte to binemite mais sauf que nazo ko encourager bango nyonso bana ba projet loko ngapi na projet ko. Là, moi, je changeais en 2022. On a moins pendant Sankara. Bamaram sous où ils allaient kala. Ils allaient sous souter. Netini maramni des aïka. Ils m'ont ébi. On a bateau bateau la biso ba ébi. On a ébité maramni ba on va ébi. Ngapi na ébité l'oroni na ébi. Na ébi peut-être question ni otuni. Ils m'ont ébi ni mozakit. Nazaki ndeni parce que sauvage moi batir na yo zaki un peu compliqué non ngai za batakte biso yaka ko recadrer ka bateau nyonso bazalaki ko manquer wera respect bateau nyonso bazalaki ba ingrat envers wera ya ngai sanga nazaki bien pété na bango mais so bateau bobongisi na wera y a pas de souci lelo to moni mutuloko héritier watana ba beti fikine plein héritier watana ba ya pesi cd pa wera lelo héritier watanabe disque ezobeta héritier watanabe abengsi wera na showbeza ya héritier watanabe donc c'est lelo mutu mo akoya oloba mabe héritier azate po Sankara de kuta na kosilika donc ezaka biloko lelo eza makambo tant bato wana wera be biso pe to bien mais tant excuse moi bien tena wera to zala bien pe na bino ndenge ni donc ezate ke o Sankara non ngana za wana po na artiste no so ba sa misana banga bien mais sauf que to zaka ba reconnaissant envers wera muta sala biso ndeto lo bagé batu musunde zana wera sala biso ko sala wera te biso sale pa wera ko sale pa na ba biso te donc to zaka na reconnaissance avant na nous mutu tanga za vivant to rendre ye ba honneur na nyonso ba makambo nyonso asali omoni lelo ba wera makambo asali il a rien à prouver hein. Donc il faut comprendre une makambo ça mais voilà. Est-ce que déjà ba suspendant na wenge mais hommes c'est impossible.
C'est impossible parce que on a vice-président. Ouais, on a vice-président orchestre, donc c'est pratiquement impossible. Pour na wenge état que ba doyen na nenga mabete ba tutu na moni ba onde ba e. État que doyen ngai mo onde do après wera c'est moi. Donc moni ba tunyo solo mona na ba kutinga ba monanga donc za bato yo to yambi bango. So lelo ba oloba po ba guerre biso sali c'est to na ba BCBG batebele basali yango te bato bayo kutaka guerre de sila biso na ba mosaka si mais un vrai soldat pour ba considérer faut bunda guerre yo bunda no ka guerre to kenda ba cour ba faux so ba nini administration ezali so ba sali mbeba ba ko suspendre zo ngana kana wenge tenga na privé ngana kana wera donc wenge za na administration nango eza pe na ba secrétaire d'orchestre mettre katakata que je sali eza na chef à sécurité wala ki ba chef nyonso eza maître 90 maître 90 maître chef à sécurité to ana maître Jean-Jiko deux fois te ya kenda ba université to ana maître Toro to ana maître Titi on a la sécurité so kepe na marketing to ana docteur Pichu Musungu ozomon so to kepe na pas ba musicien to ana Papi Kakolo aza chef d'orchestre to ana chef à répétition ba Igo Sente to ana chef à discipline Makaba je crois donc voilà de ça ba biloko bango bana street ya orchestre. Est-ce que vous reconnaissez un peu comment un artiste au Baïsi quand on a si na yebi bango na yebi ba Jenny na yebi ba Dinara na yebi ba Inongo na yebi ba Sarah Solo yo lelo auti Suisse akimite na yebi ba chinois ba parfait d'hiver na yebi ba massa na bisa comparateur GB na yebi ba tebele na yebi bango te po mais oui que bana voyage yo kete ba outil voyage ba outil voyage ngana kendete po na ina makamna la sala par rapport à bado humanitaire dans la sala mais en tout cas ça va. Il nous reste quelques petites poussières de minutes pour finir cette émission. Aujourd'hui nous avons perdu un grand artiste, un artiste totémique de la République démocratique du Congo, Def Defao. S'il faut dire un mot par rapport à Liwa et Def Defao, est-ce que vous avez un souvenir aux Zala na général Defao? Oui, déjà na opé sabino image yango pour les exclusivités na arcade ya émission oyo. Général Defao tout d'abord aza mutandu mwana ba Congo. Ngana mundibu na mbanzangungu. De aza mwana kisantu ngana mwana mbanzangungu to kangama ba village. Donc lelo Général Defao biso na guerre de 100 ans. Oyo to agina ba vina biso ba Saint-Valois Paris 16e auto père de grand frère na mes condoléances ba joli maya la auto père de maman ba condoléances ba pauvre Bey Kanto père son âme ba aleme ya père son âme to zalaki na ba Chirika Fuba to zalaki na ba Nino Mavwemba ba te belé o to agina ba na Santa Defao azaki muto azo pesa pe biso ba bilamba to beta ba concert donc to za bato le to soutenara pe Bing Star les orchestre na biso en tout cas père son âme et ça lui vraiment pas c'est parce que lelo Copère de Missa Mounene Nengwana en tout cas na gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka oyo lelo asalibiso qui sasa moyen muto voyager za te pozo mona le roi Paris ozo mona le roi New York mona le roi Miami pour décoration avec la ville à Kinshasa en tout cas non Jantiningo Bilambaka le seul gouverneur à travers le roi Yé na mboko azate en tout cas faut remercier Atiki ba Prince en tout cas chef de l'état Jantiningo Bila vraiment faut garder yango moni loto senga na gouverneur de la ville et bembe général Defao ne ba rapatriango en tout cas et ya pona biga s'impliquer na makambo ebele ezala vraiment ninga zaki na matanga baraja kula ninga zaki na matanga batebele bakufa matanga général Defao to senga na gouverneur de la ville vraiment to lela avec honneur to senga pe na ministre qui tire à s'impliquer to senga pe na mokonza mboka chef de l'état vraiment to ebi qui est déjà talaraka donc Fachi Béton Tole la vraiment général Defao bien. To senga pe na bana ba Congo, gouverneur de la ville Atuma Tubwana. En tout cas talaraka wana Congo central. Et senga vraiment ba tout nyonso vraiment ba sunga vraiment et puis tole la général bien. En tout cas paix à son âme na leli vraiment na moni Sujil Nsana, na moni Supole wanga immortel, na moni Kelvis Nkoi, na moni Nes Makiadi, dia taba papa na Jonathan Nenge bazolela que ça n'a vraiment ngamo na pas vraiment même héros Ilunga. Héros Ilunga, Sankara, en tout cas, il faut des fois auto les laver qu'on est. Merci na Héros Ilunga, merci na batunyo so bazo ça là vraiment que l'oronyo so ça bien quoi. Merci beaucoup. Babi P apparemment moi des autres dans du côté artiste en danger, Chaka Congo, naï les autres apparemment bah où est la mort ils ont on a habité yo étant que yo pour remettre au ça la moi dans je participe à na ba makambo belé pourquoi pas au quotidien une organisation il y a obsèque il y a Def Defao
bon artiste à danger ba musu ba na danger pour ba ne lo monter ba bomba ke lo roté mais en général des fois les artistes à danger te pour moi ça na makambu na mais le cas photo honorer ils ont cinq artistes à danger association ana mezaka plus na bato ampiaka yaka plus na bato bazana eloko te aloko aneti alarme moko boy oyo chaque kongo alelelaka nde bato mais na nenga logique aloko aneti wera za danger te jiba za danger te bakofi ba danger te bato nyonso baza danger te donc cela veut dire que artiste nyonso baza danger te tozana ba artiste baza a danger bazali ya moni to lobake lelo des fois o azagi a danger te makambo nini nyonso ezalaki parce que c'est un patron mais sauf que faut honorer pour rendre le dernier hommage ezosenga bakonza mboka ba s'impliquer et senga vraiment to lela et to rendre penza ba honneur na nyonso possible ya moni to bige chaque Congo makambo za nango association à sala faut encourager pe chaque Congo parce que bato nyonso bana bozuma côté lelo chaque Congo akendaka tina ba cimetière bato chaque Congo akendaka tina ba hôpitaux do batebele ba sala ngote batebele ba mona kamsu mutakufi il faut encourager pe chaque Congo faut vraiment rochela e budget ne to mona ba sokoda ezali to mona ba wela ba millions ba bloc belé ba wela la mais la logique des choses il faut ba sokoda pene s'impliquer na ba bloc aboy OK yango moni ke lelo même David Mangaya PR motema Fanichis Mangaya Tshisekedi asenga bien en tout cas a otala no makambu nini akosala pona ba artiste merci na David Mangaya PR OK. Nous allons clôturer cette émission par ici. Je crois Pasteur Denis Lessiabin a pu s'emboter. L'homme de Nzondo. Pasteur Denis Lessiabin a pu si vraiment basala messi kazali. Ana Peniel. Ah. Ana Peniel. Ah ok. Na pu si bangonyo sombote. Bon Peniel non na mona été. Na biga za madame ya Massa Nangai. Pasteur Motona Nzambe. Mike Kalamba il peut y vraiment donc tout ça la et bakabwana déjà kokabwana ezate po bana bana kati donc cela veut dire ba omona na kaka OK okopana yalo kwa neti lelonga na suna mama bana ngate me bana ba misato Sam Samantha Monique Samuel ozana choite leo na suna moi c'est na to chobo na sikate mais to sola na biso Suisse to solo la donc c'est comme ça déjà que baza binemité ngana lobaka que Mike Kalamba en tout cas ndenge na mona vraiment azana bana et aza parent mon responsable et puis aza vraiment moto na nzambe oyo azana ba onction belé na Saint-Esprit belé en tout cas on na pesa que toujours ba éloge na e pona pasteur Denis Les en tout cas na pesa l'homme de Nzondo bambote po asenga mikolo ezaka ba pétage ezaka ba pétage en tout cas merci na Jonathan Kin Mousse merci na Jonathan Kin Mousse on a yoga raison ya sala mousse ndo pe no mona raba mousse penezo utapoto yesuko il faut ko chaye maboko Jonathan Kin Mousse mona mboko azo sala ba mousse na mboko ouais voilà eza côté ni eza na gingabwa en tout cas faut ko soutenir yel quoi ba Eric Mandala le docteur des ignorants au Syria ba confinement ba congolais ba kangama na Dubai azwa ba congolais no sazongisa ba faut ndima ba Eric Mandala motema Maria Piron Mandala moi ça pembe bo botamana nanidi. Et puis na pesi vraiment ba maître Cicero Bakumba bofaya na pesi vraiment ba salam et puis Axen Kingo renfort sécurité Axen Kingo renfort sécurité na sécurité moko te le renfort sécurité na mboko était exaté en tout cas Axen Kingo PDG félicitations na yo moi na mboko azo sala partout faut ba pesi ba marché Congo mobimba bon mon insécurité resila voilà et puis na pesi vraiment na bambote yemoko na Anderson Yimbi moto moko bien moto moko gitoko en tout cas yemoko Chic Bazola et puis Adolphe Mutebachila Mwina tobo sanité Grevi Futila Matita Liebosinga Mfumba Bazola Mbwa to pesi vraiment ba salam et puis na pesi ba salam na Gracien Tsakala o bazala pembe na mokonzi toujours Levi Pai Junior Botoko toujours pembe ni ya gouverneur de la ville et puis na pesi sou bambote na Nes Makiadi Gimalela batutu en tout cas merci na ndengo yako ya mbanga en tout cas ndenge mikolo nyonso na olata boye bo pesa merci na Sei Royal soko ngolata kitoko obima kitoko le roi DG Cédric Lungu le roi ba Serge Ntikumba Jeff Bokungulu bokene pa ya Sei Royal bo mona bière de Lix soit olata batu toujours kitoko en tout cas merci na ya Théo Zambota en tout cas excuse makambo sala pona ba musicien Maramodo sale en tout cas comme un grand et pas na été ya Théo Zambota déjà talaka za le roi américain aza mutema malamu aida kabato apesa kabato mutema malamu le roi yemoko fantomas donc ndenge ya Théo Zambota mutema malamu en tout cas merci na Théo Zambota merci
na batunyo so bolandaki voilà Sankara Dekuta toujours et pas ibino boyebeli na zalaka toujours. En tout cas merci na Werason droit de la forêt, merci na Glady exaucé, merci. Et puis merci na Ma Sylvie Mampata to pesi bango, merci na président d'homme na Lille. Et puis tobo sanité soto ke États-Unis skizenga na biko côté internet na pesi vraiment Pichumbo en États-Unis, Jelinga motema Karine Ngango, et puis na pesi Nana Benga bambote grâce qui tantu na pesi vraiment ba salam. Et puis na zongi Canada Jonas Mbese yana Michael Jackson yana Werason Patrio Guy Bajolour Sona Kemba mo Paris Guy Malela le prince de la ville. Et puis topé sa merci na Golf Gizola dégâts matériels au Asali société à voiture à location, société à bateau de pêche on a besoin à son babilo rebelle boluka Golf Gizola présent. Et puis président d'homme na Lille Totsika yo quoi. Merci vraiment na Alain Mouel à la guerre de 100 ans, Guy Malela, Michada à la guerre de 100 ans. Merci Sonake Londres na moni Tonton Tsoussa, na moni Monique Kinke na Majesté, Marco Zefondo, sans oublier Yemoko Koko Arafat Makizembe. Et puis na peke lisusu Londres esika na moni na zongi lisusu pardon Suisse esika na moni Antoine Touf j'aime mon mari motema maître Zefi Moya Yemoko Robert Tsoussa. Na pesi vraiment ba salam na Yemoko Tony P de France Suisse na bo sanité Colette Nzinga les dieux de Moïse. Donc merci na batunyo so bolanda ki na ke Suède na moni masananga Josnap na pesi vraiment ba salam bino na bana nyoso en tout cas aux arabien. Merci vraiment na batunyo so na yebi ki ndenge oyambaki nga na yebi ki en tout cas bonne année na Afrika télévision nyonso. En tout cas merci Enoch Mungudi, Solange Tungi, na pesi vraiment Edith Benga, Enis Benga, batu nyonso, Madame Solange Benga, batutu na pesi bango ba salam esika baza na poto, sans oublier mes enfants français Sam, Samantha, Monique, Samuel. Voilà. Au Baxesu na poto pe subanade te te na poto na Baxesu na nubana te na suki na on a 3. OK. Mais lelo etake célibataire parce que toza na réunion na biso ba célibataire, président na biso Abedachou. Et puis autorité morale na biso pasteur Moïse Mbiye. On comprend. Et puis toza lisusu na si toza lisusu na Roger Kinkela Caps. Toza lisusu na Yemoko c'est belé hein. Si toza lisusu na Yemoko Roger Kinkani. Hein, donc toza lisusu na Nino Mavwemba yepe sous célibataire. Oui, Serge Nabala. Donc tu as une association il y a ba célibataire donc les tout ça la réunion chaque couvre-feu après couvre-feu des 23h couvre-feu biso to bandi réunion 1h wana be da shop biso ria biso zongsi ya ba célibataire oye donc tu as ba célibataire endurci et on cherche l'amour mais tout ça tout ça précédé donc tu reçois peu amour msusu dans 20 ans dans 50 ans dans 10 ans, dans 5 ans, donc voilà. Donc, tu dis que l'élo, dans 2022, quand on a moi si pour n'agir côté, faut l'anda moi si vraiment que ba classe, moi si ayebi nzambe, moi si vraiment do sentir que maturité zali, ayebi ko lamba, ayebi nyonso azana ko mikitisa. Donc, tout ça na ba critères rebelle na réunion na so ba célibataire total. Et puis moi si fa da pena donc so mubala bi yé pena donc a piquer crise. Moi si fa bango. Merci beaucoup. Réunion, mais président Bedachour, en tout cas, voilà, président de célibataire. Parce que ceux qui ont longé na mouvement boza na moment que bino tout. Avant longa fobala. Ne sont en balité, tous les célibataires, tous en réunion na biso. Tous lancer papel na batunyo so ba na besoin, ba région de biso. Ba région de biso na association na biso ba célibataire, ba ya pour le lo sangare ou ta célibataire. Et ça le fait bien. Makasi, na na mbwa na doit domestique, ngamo la fandara. Si. Mais attends, moi, m'takota ate. Na ba rigueur makasi. Vos quotas vos frères en Christ terre. Merci beaucoup Sankara Dekuta, affectueusement, je salue tonton Clovis, son fils, pourquoi pas à Yannick Bongondo, 4 fois Mobali, je te salue. Je salue aussi affectueusement Didier Max avec une appel sur Mboté. Didier Max depuis Londres. On appelle sur vraiment Mboté. Et puis to sanité mariage Jézoya ya Lorette Kalaming Tazobala. To PCP félicitations à Lorette. On va zo comédie là sur Facebook.
Merci beaucoup Sankara de Kunta, merci à Ridi Bondeke qui était derrière la caméra, merci à ma grande équipe. Si vous avez besoin de suivre cette émission sur internet, sur YouTube, tapez juste Congo Essengo officiel TV, c'est très important, c'est une manière de soutenir la chaîne. Abonnez-vous aussi massivement, c'est très important. Bato bagenara Dubaï, ba séjour na Dubaï, vous en pour sabo tambola na Dubaï, nenge ba tambisa biso Ridi Bondeke, c'est très important. Affectueusement, je te salue. Soza pour ceux qui na Dubaï, au tambola. Betara na Facebook, Brice ma boîte. Yene mtauta na Dubai wana on restaurant chez Mabea na Dubai voilà kuna pino mona ba Oscar mona ba tutu et puis kuna immeuble ya Burj Khalifa ezaka na deux congolais ba somba ba appartement kuna Cédric de Tokyo mutasomba appartement na kati et puis Eric Mandala le docteur des ignorants de ce que na Burj Khalifa mona na Cédric de Tokyo azala na Eric Mandala de faut féliciter Cédric de Tokyo azala na Japon. Vraiment de Tokyo, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup, restez scotchés, connectés à nous suivre de partout. Je suis Jean-Sil Wonda, attitude égale respect. Merci. Congo Artissimo.